Matondo ezo samba na nkolo. Pona lolenge te tozo kuta na lisusu. Pona lilobo ezo lendisa biso na ba mususu. Ezo bondisa biso. Ezo songa biso. O nyonso tozo na ngoposa nzamba akoko pese biso yango. Bobele sengele biso kondima. Bongo tokomona kembo na nzambe. Et nous pouvons le croire de tout cœur. Et sengeli tondi mangona motema mobimba. Ce n'est vraiment rien d'autre que notre incrédulité si Dieu ne peut pas se manifester. Tout ce que Dieu fera un jour, il a déjà fait. Oh, nyonso tokosala. Oh, nzamba kosala mukolo wana. Asili kosala ngo kati na Kristo. Oh ya biso tozo zelete emonisama. Bongo nzamba salaki apemaki simana kokela bikela mobiso. Tikino na moi na lelo oya sala ezoko sala musala yepe apemi. C'est assis à la droite de la majesté de Dieu. Afandi na loboko ya makasi ya Nzambe. Était faite. Et il attend désormais que tous les ennemis. Manso se salami. Ya zo zelete banguna na ye. Bata anyata bango na matambe na ye. To yembe lo yembo kitoko awa. Moko azo konza. Nyonso ezo kweya moko akobika tanga nyonso ekokufa ngolu Yesu ye moto ya makasi alongi nyonso ye kozwa libula ya lola na yembele ya suka tala ni Emmanuel liboso na mapinga na ye. L'Église, pour lui au milieu comme un mur et un rempart. Azo simba ekleze na pona ye. Ye moko kati na ekleze na ye lukula nguba. Il est le même hier. Azali ndenge moko lelo pe libela na libela. Jusqu'à dans l'éternité. Tikino na seko na seko. Toza kati na bitumba. Le combat spirituel n'a pas commencé hier. Etumba na molimo ebandaki lobi oite. Très tôt déjà. Ebandaki kala. Il a commencé en haut, se poursuit en bas. Ebandi kuna na likolo pe kitia oti na se. Lorsque, selon la parole de l'Écriture, comme il est dit dans Apocalypse 20, Denge komami na Apocalypse 20, il sera enlevé et que le grand combat aura lieu dans le ciel. Tango alors, Michel mwana mobali akunetoma tumba munene ekozala kuna na lola bongo Michel Archange akokanga Satana akobwaka yawa na se. Je crois que ce jour-là la parole se réalisera. Mukolongo lilobana Zambe ekokokisama. Lorsque l'adversaire de Dieu, tango mongona ya Zambe l'adversaire aura enfin été éliminé. Azape mongona na biso tango bakolonga ye. Aussi j'ai des salutations à transmettre de la part de beaucoup ici. Bisope tozana longa. Vous savez que j'ai eu nazale bambote belé sengela na pese bino yango na bandeko ebele. J'étais là-bas. Na Inde pa nazalaki 1040 kilomètres. Le deuxième week-end j'étais ici. Entre-temps, la grêle. Na week-end oyo nazalaki kuna pe mbulo na mabanga pe. Ma voiture. E buki pe mutuka na ngai. J'ai fait 1065 km. Nasali 1065 km. Na mutuka na ngai. Donc vous pouvez imaginer ce que le repos m'a apporté dans le troisième week-end. Bokoki kokanisa valait la peine. kopema oyo ememelaki ngai na weekend oyo ezolanda.
nyonso wana ezalaka bobele na mutuya. Et Paul dit, où quelqu'un serait-il dans le besoin et je ne l'aurais pas ressenti avec lui, ou quelqu'un souffrirait-il d'un manque et il n'aurait pas été impliqué. Paul alobi moto oyo akozala na posa nani yango akozala na posa oyo akopesa posa wana te. Nani yango akozala na likambo na kati ya pasi bayoka pasi yango te. Et j'ai rarement ressenti, comme ces dernières semaines, lokola semaine etikali la communion na yokaki pasi te na baminyokoli wana est toujours plus chaleureuse. pamba te bokutani ezakala bobele na mutuya Cela doit encore s'améliorer. wana esengeli mpenza ebonga be. J'ai été frappé par certaines choses dans les paroles qui ont été lues, dans les versets. Natutamaki na makambo songolo oyo na malobo oyo batangaki N'aborderont pas toutes. tokolobelango kasi nyonso tu te. Mais ce qui nous frappe ici, kasi oyo ezotuta biso awa c'est quand même le fait que deux inspirations peuvent se succéder aussi rapidement. nde alobi ke C'est passé dans inspiration oki okolandana 16 au verset 23. na lombango na banzo eza na verset Il y 16 a 5 minutes d'intervalle, on ne peut même pas le dire. na minute mitano Un instant, Pierre, tokoki kosilisa makambo nyonso tu te. du Saint-Esprit, ntongo molimo santu il exprime ezotindika la mutu révélation de Dieu. azoloba liloba na nzambe Tu es Christ, ozali kristo, du Dieu vivant. oza kristo ya nzambe na bomoi. Il confirme ce qu'il a dit et il dit, na tatoli oyo alobi ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, même ezali mai na makila te nde efungoleli yango, ezali tata nango ya likolo moto alakisi yango. le même Pierre prend le Seigneur. Na nsima petelo moko azwi alobeli ye Il est dit ici au verset 22. na molongo ya zomi na mibale alobi Verset 22. Pierre le prit alors à part et se mit à lui parler en disant, petelo amemi ye mopanzi ayebi kolobela ye jamais cela ne t'arrive. wana ekoki koyela yo te. Et comme nous l'avons tous lu, ndenge biso banso totangi yango dit du Seigneur, mais il se retourna et dit à Pierre, abaluki nkolo na biso abaluki alobi na petelo parti, et Pierre derrière lui, et il a parlé et parlé. Et le Seigneur se retourne et ne dit pas, Pierre, hors de ma vue, mais alobi na petelo bima na bomoi na ngai te. mets-toi derrière moi. alobi na yeke yo zala nsima na ngai. Pour moi un piège ou une offense, un scandale, car tes pensées ne sont pas oyo eza motambo dirigées kasi à Dieu, mais vers makanisi na yo les hommes, tezotambola na ndenge esengeli te. proches les unes des autres, comme elles peuvent se suivre de près, ndenge ekoki kolandana ce qui a un rapport quelconque avec le royaume de Dieu est inspiration. Mais ici, pour la première fois de ma vie, me viennent à l'esprit, dans ce contexte, les termes piège, offense, scandale. na bomoi na Et ngai si nous tournons na kotalelaka oyo elekanaki eza lokola piège lokola le scandale. chapitre 18, kasi na molongo ya zomi na mwambe il est dit du verset 6. elobami na molongo ya sambo Matthieu 18, verset 6. Motoba. Si quelqu'un scandalisait soki moko un de ces petits abetisi qui croient, libaku na moko na baoyo azokondima le mieux pour lui serait qu'on lui mit oyo ya malamu esengelaki na ye bakanga ye libanga ya monene na kingo babwaka ye kati na mai elle est la plus profonde kuna ya mozindo au monde à cause des scandales. mpo na ntina libaku Les séductions doivent venir epai wapi kokweyisama ekoki koya par qui le scandale arrive. Ici, il y a donc un pas de plus. Le mot scandale awa elobeli ya accompagné de ya kobakisama ezali séduction kombo oyo scandale libaku
elandani na malobo oyo tozoloba séduction koséduire les fausses inspirations bopemi ya lukuta pas conformes oyo ekokani na mokano na Nzambe te à tous les hommes qui s'adonnent à tendre des pièges bato oyo bazomipesa mpona kotiaka bamabaku na nzela des séductions. bazolobela yango ezali nde séduction mpo bazoloba kuta epai na Nzambe te. À séduire. Que sont donc tous ces faux enseignements? Malakisi nyonso tu ya lukuta oyo, inspiration nyonso tu ya lukuta oyo ezomonisama na mokili, ezokamatana na bato, ezoloba kutu na nzela na bango kutu ba inspiration ya mabe wana. Combien il est important de toujours parler de manière biblique, même si cela ne correspond pas. Ndenge nini eza ya mutu ya kitoko pona kolobela kaka na lulenge ya Biblia, ata yango ekokani na ndenge makanisi bazolobela te. Pamba te munguna aza na posa sala ya ye bokonzi. Et Pierre n'a pas compris. Petelo sosolaka te. Dieu est un royaume éternel. Ete liloba na Nzambe ezali bokonzi oyo ya seko na seko. Faisons actuellement, mais que nous vieillisserons et mourrons. Pour pouvoir établir un royaume éternel, le Seigneur devait donc d'abord donner et apporter la vie éternelle à ceux qui devaient. Pona kotonga bokonzi na Nzambe na biso tokomekango te po tokonuna. Me kasi Nzambe esengelaki nanu apesa ba oyo ye bomo na seko. Cette bonne opinion, cette bonne intention, c'était celle de Satan, venait de Satan. Makaniso ya malamu oyo ezalaki kuuta na Satana, oyo akolobete okufa te, eza kuuta nde na Satana. Ne sont pas dirigés vers Dieu. Makanisango ekambami epa Nzambe te, eza euti ne pa munguna. D'exécuter ici n'est pas conforme à la volonté de Dieu, mais à la manière dont on penserait humain. Oyo etukolobama na petelo ezali kolanisa mokano na Nzambe te, ezana na lulenge na bato oyo bakanisa kete bazo sala malamu. Aussi appelé par leur nom. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas du tout, c'est le dernier verset du chapitre 16. Oyo bato basosolaka mingi mingi te. Matthieu 18 verset 16. Verset 28, je vous le dis en vérité, certains de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas à la mort avant d'avoir vu le Fils. Nayebisi bino ke ba mususu na bino baza awa bakosimba liwa te tikino bakomona koloko ya. Bwana ni koloba nini? Vous en souvenez-vous tous bien? Oui, frère Branham l'a dit. Bobanzi bino banso ndeko Branham alobaki yango. C'est révélé à Jean sur l'île de Patmos. Tango Nzamba mitalisi pa Yohane. Il est descendu tel qu'il sera. Na île de Patmos akitaki ndenge azalaki. D'où cette expression ici de Jean, la participation au règne. Ne elobeli oyo ya Yohane. C'est aussi écrit dans Apocalypse 1. Ya kozala na bokonzi na Nzambe. Apocalypse 1 verset 5. Apocalypse 1 verset 5. Et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Yesu Kristo zeneneke ya osolo de la terre, mutatoli qui nous aime et nous a rachetés de nos péchés par son sang. Yewana Et qui ekelamu na Nzambe, ekelamu na ebandeli, asikoli biso na masumu na biso na makila na ye. et Père, à lui la gloire. Epa na ekemo Dans toute éternité. na seko na seko. Amen. La parole, et puis je cherche une deuxième. Ezali lobe komami nazoloko ya mibale. Je voulais lire en fait le verset 9. Je viens de le voir. Verset 9. Moi, Jean, votre frère, et Ngai Jean de Konabino camarade qui participe avec vous à la tribulation oyo akozala oyo azali na bino elongo na kati ya minyokoli et à la persévérance en Jésus-Christ. pe na bokobi na kuika mpiko kati na Yesu Kristo. Venu dans l'île appelée Patmos Ayelaki ngai na ile babengi Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. pona china liloba na Nzambe nde babwaka ngai kuna. Jean a vu
notre Seigneur, dans toute sa gloire, Yohani amonaki nkolo na biso na nkembo brillait comme le soleil. nyonso Dans cette description ou dans cette expérience, Na c'est ainsi que le emoniseli Seigneur oyo sera lorsqu'il ndenge commencera à régner. nkolo akozala ntango akoya mpo ta akonza. Vérifiez. Jean était encore en vie et certainement beaucoup de ceux qui se tenaient là à l'époque, comme le Seigneur l'a dit ici, étaient encore en vie. Lorsque le Seigneur est descendu de cette manière, il s'est révélé à Jean sur Yohane azalaki na bomoi ntango nkolo akitaki amitalisi na mobimba ndenge akozala ntango akoya kokonza. Amen. Il y a une autre parole qui m'a frappé dans le chapitre 17. Liloba mosusu etuti ngai na chapitre 17 Ici au verset 17, elobami na molongo wa zomi na sambo. Jésus répondit: Boye Yesu ayanoli ô espèce d'homme incrédule et pervers, e bato oyo mitema ekenze serai-je avec vous tikino boni quand vous supporterez? nakozala na bino Amenez-le-moi. bomemela nga moto ya bokono wana. Vous connaissez cette histoire. Boyebi likambo yango wa Il y avait un homme qui avait amené son fils, et c'est bien cela. moto oyo amemaki mwana na ye azalaki na maladi ya ndeke azangaki te babikisa ye. Le Seigneur s'est mis en colère dans l'esprit. Nkolo asiliki na kati na Le molimo monde incrédule, mais contre les siens. ezali mpo bato nyonso bankredili te me kotelemela baoyo ya ye. Capable d'ordonner à cet esprit Bokoki de koloba teke na molimo oyo elongwa te. s'est indigné. Le contexte. Nkolo ekoki soni. Le verset 14 dit: Alobi na molongo zomi na mine ils furent revenus vers la foule, un homme s'approcha de lui. ntango ye aye na etuluku na bato Verset 15. moto apusani pembeni na ye alobi na ye Seigneur, nkolo aie pitié de mon fils yokela mwana na ngai mawa épileptique et souffre beaucoup, car il tombe souvent dans le feu. azali na maladi ya ndeke akoyaka yoka ntango iso na moto. Déjà amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu namemeli ye bayekoli na yo kasi guérir. bango bakoki kobikisa ye te. Répondit: Yesu ayanoli vous, espèce de gens bino nuls et pervers, bato ya motema ekenzi tikino na ngonga nini serai-je avec vous jusqu'à quand pourrais-je nakozala na bino amener-le-moi? bomemela ngai mwana ya bokono wana. Jésus menaça alors l'esprit Yesu mauvais, alobeli mabe molimo mabe wana abengani yango de sorte que celui-ci fut guéri. o wana mpe abikaka na mbala kaka. Après cela, le verset 19, les disciples s'approchèrent de Jésus. Na 19 bayekoli ne bapusani pembeni na Yesu. N'avons-nous pas pu? Mpo na nini biso tobengani molimo yango te? Verset 20. Zomi na mibale À cause de votre, mpo na ntina mitema na bino ekenze. car je vous le dis en vérité, Nayebisi bino bosolo vous avez la foi comme un grain de moutarde. soki bozalaki na kondima lokola mbuma ya moke ya motane Soit d'ici là, elle s'éloignera. mbele bolobi na ngombo elongo awa mibwaka kuna etosi. Impossible. C'est une parole qui nous met tous à terre. Eza liloba ezotia biso na se. Je relève aussi. Les disciples avaient longuement marché avec Bayekoli batambolaki ntango molai na nkolo mais ils venaient de voir la gloire. Ils étaient avec Jean, Jacques et Pierre bauti komona nkembo bazalaki na Jean, Jacques, Pierre sur la montagne avec na ngomba. le Seigneur. Matthieu 17, peut-être que cela ne s'est pas produit parce que les trois n'étaient pas là. Peut-être qu'ils avaient la foi, mais quoi qu'il en soit, les autres étaient aussi des disciples. Atako Et les esalamaki te mpo baona bazalaki na kondima te ata kobongo baona mpe bazalaki bandimi. votre petite foi, que vous n'avez pas pu chasser l'esprit. Nous devons prendre ce reproche à cœur. Tesengeli kozwa tozwa mpamelango na motema na biso. Aujourd'hui, il pouvait nous parler de manière audible. Akoki kolobela biso na mongongo polele Et nos problèmes avec toutes nos
na bakambo na biso na babokono ebikisami te. Nous portons avec nous et s'il nous parlait alors aussi haut et clairement qu'à l'époque, il dirait très clairement, c'est uniquement à cause de votre petite foi. Et de rien d'autre. na tina ba maladi oyo toza na yango babokono toza na yango soki ndenge aza koloba kala alobela be biso mpe lelo akoloba na biso kaka eza mpo na ntina kondima na bino moke. Et c'est là la grande difficulté. Wana nde Parce que le Seigneur koko so toza nango est attristé à notre sujet parce que kolo nous sommes ayokisi petits croyants. mawa mpo toza na kondima ya mike Nous ne sommes pas prendre Dieu par tokoki kozwa nzambe na maloba na ye te. sa promesse, tokoki kozwa lilaka nyonso tu na nzambe ekoma ya biso par la foi en pleine attente comme une réalité. bongo na kondima na kozelaka lokola ya solo. Le Seigneur parle ici kolo de azoloba la foi comme un grain de moutarde. soki bozelaki na kondima lokola mwa mbuma oyo ya moke ya nzeto ya mutane. L'un des plus petits grains, comme on l'a entendu. Je ne suis pas jardinier, mais lokola grain de moutarde, kamwa c'est vraiment graine wana grain. ezaki graine ya moke Si naza nanga jardinier te ka ndenge toyoki yango kaka eza graine ya moke. alors parlez, et cela arrivera. loba wana ekoya Pencher sur cette question et biso mpe souligner totalelaki likambo oyo des jours. Le Seigneur veut se glorifier une fois de plus. tozomona ete na mikolo ya suka nkolo alingi komitalisa mpenza Fera-t-il du ciel de manière visible? Fera-t-il à nouveau quelque chose? mpe azokomitalisa utalola na lolenge ya emonisami na miso na bato boye akosala eloko moko ya motuya. Et des miens, de tes mains et des miennes, de ta foi et de la mienne. kondima na yo ezala ya ngai komona na yo ezala ya ngai. Le Seigneur s'est choisi une église kolo à racheter amiponile eklesia oyo ye asikoli à travers elle son œuvre. Et lorsque nous lisons de telles paroles ici, ntango tozotanga maloba oyo awa traverse la moelle et les os. ezokatisa biso na mikuwa nyonso À Pierre, qui a pourtant la révélation de Dieu, ndenge alobeli na petelo oyo kutu azalaki na emoniseli na yesu kristo. clé du royaume des cieux. Maintenant, je vous le demande vraiment ce soir. kasi awa lelo tala maloba petelo alobi Donné par grâce la même révélation. soki nzambe apesi biso emoniseli moko wana na ngolune ya yesu kristo Ne nous a-t-il pas aussi donné les clés du royaume des cieux? apesi biso yango te apesi biso yango te bo fongolo ya lola te Une procuration divine, apesi biso sont séparés l'un de l'autre. makambo kuta epai na nzambe te mpo na toyeba kokabola. En effet, la chair et le sang ne nous a pas révélé cela. alobi ezali makila mpe na mai te efungoleli biso yango Prétendre kasi ezali nde nzambe révélation que Dieu nous a donnée ebofungwami oyo nzambe apesi biso de Jésus-Christ sans avoir la seconde, à savoir la clé du royaume des cieux. Si j'ai la clé de la voiture, je peux soki fongolo ya lola soki naza na fongolo ya mutuka nakokota na mutuka j'y ai accès. soki naza na fongolo ya lola naza kokota kuna. Et c'est là le point que Dieu doit nous faire comprendre clairement. soki wana ezali mokonzi oza balinga sosolisa biso ngo polele Un raisonnement intellectuel boye malamu kolongola ba raisonnement intellectuel wana lié à l'autorité divine, esengeli tokangama na capacité d'agir. bokonzi oyo ya nzambe ezeli toza na makoki ya kosala Non pas en notre propre nom, non en notre nom personnel, mais en agissant ezali te tokosala ngo na nkombo na biso moko pour te le Seigneur et pas dans notre propre. ezali na bobele na nkombo na nkolo yesu kristo na bakombo na biso te. C'est-il déjà arrivé de remarquer aussi clairement que ces deux choses sont liées? De même, je te dis que tu es Pierre, mais pas sur toi, mais sur ce rocher. makambo mibale ekangami alobi ke oza petelo kasi likolo ya petelo te me likolo ya libanga oyo nde apesi emoniseli na ye. Du verset 1 au verset 3 ou 4, Christ était déjà le rocher qui accompagnait le peuple d'Israël. kristo azalaki deja rocher kobanda 1 Corinthiens 10 oyo aza kokamba bana ya israeli ye nde libanga. Donc Christ, le rocher, ici,
rocher, je bâtirai mon alobi likolo na libanga oyo nde na kotonga eklezia na ngai. ne prévaudront pas contre elle. Ata bikuke na bawele oyo kotelemela yango te. Du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre, Bokonzi na Nzambe oyo yo kokanga na se okangama pe kuna na likolo. divine en relation avec la révélation de Jésus-Christ. Oyo etalisami na bofungwami ekokani na bofungwami ya liloba na Yesu Kristo. Mais ce service doit être exécuté par des hommes de Dieu. Mosala yango esengele salama na bato ya Nzambe bazwi mukumba yango. Nous, laissez dire, nous ne pouvons pas rester de simples auditeurs et auditeurs. Biso tokoko tikala kaka bato bazo koyoka kaka te. Nous un jour devenir des pratiquants. Kasi esengele mokolo susu tokoma bato baza kosalela yango. Amen. Il ne peut en être autrement. Eko salama ndenge mususu te À cette tâche divine. na mukumba ya bule. Qu'elle prie, vous savez que je voulais lire le psaume. Je ne savais même pas qu'une telle parole de Matthieu serait lue ici. Boyebi na ngana tanga psalm kasi na ibaki te ke mokanda oyo ya Matthieu ekotanga malelo awa. Le psaume 12. Psalm 12. Nini yango? Maintenant, nous sommes ici avec cette grande, puissante parole de Dieu. Toza ona Et le Seigneur, liloba ya nguya na nkolo. ce que je pensais et disais autrefois, je le pense et je le dis encore aujourd'hui. Oyo nazali kobanza. Nous y Oyo nazaki koloba. Nazo kanisa ngo pe nazo koloba ngo lisusu lelo. faisons la révélation divine. Tala bofungwami ya bule. Serons témoins de l'édification. Oyo Yesu Kristo apesi biso ete tokozala banzeneneke ya kolendisama na eklezia na Nzambe oyo nyonso tu Nzambe alobi. Accès, car nous ne sommes pas en dehors du royaume de Dieu. Bongo biso toza libanda na bokonzi na Nzambe te toza na kati. Il a même écrit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière extérieure, mais il est en vous intérieurement. Kasi kutu elobami ke bokonzi na Nzambe ekoya na lolenga libanda te mais ezali kati na biso. Cela, non, loin de là, il y avait d'autres personnes qui seulement, il y avait d'autres personnes présentes, pas seulement les pharisiens. Cela a toujours été une société mixte, mais le Seigneur s'adresse aux siens Kasi et veut nous le mettre. tango ya azoloba wana bato mosusu bazalaki ezalaka bongo kasi awa nkolo azolobela baoyo ya ye Jésus-Christ. L'édification de l'Église, kolendisama na ekelezia l'autorité divine et l'accès à toutes les choses qui doivent être dans le royaume de Dieu. oyo na kokota na makambo manso oyo esengelezana na bokonzi na Nzambe En relation avec cela, na koyokana na yango nde pourquoi le Seigneur a dit à la fin l'évangile du royaume. Matthieu 24, 14. C'est le seul passage où l'évangile est lié au royaume. ezali passage moko oyo Nzambe akangisa yango na bokonzi. Où Paul dit comme mon évangile est toujours l'évangile. Mais là, l'évangile du royaume. Kasi sango na ngai likola Paul alobi ezala kutu sango kasi awa ezali sango na bokonzi na Nzambe. L'accomplissement de toutes les promesses. Kokokisama na bilaka nyonso tu Nzambe alaka. Et nous en faisons partie. Toza na kati wana. Et nous revendiquons tout ce que le Seigneur nous a promis. Amen. Pe tozo senga. Oh nyonso tu nkolo alaki biso. Aussi veiller à ne pas causer de scandale. Boye to senzela. Na lolenge te to sala ba scandale te. Des choses sur lesquelles les gens trébuchent et tombent. Oyo likolo na makambo bato moko bakoyoka ngo pe babambani na se. Séculaire. À quel point on prétend que le Seigneur vient cette année et avec quelle insistance on a Ndenge na nina koma mukanda ndenge bato bazoloba ke nkolo azoya mbula oyo. il est probablement arrivé pour Kutu que je sache. bamususu balobi ke asi aye na ndenge na yebeli. Encore une fois entendu cela si clairement comme cette sœur. Nayoka ngo polele. Tomber dans le piège du diable. Ndenge ndeko mwasi oyo akwei na mutambo ya mbunguna. Font que sourire toujours ici. Nous voyons l'ennemi. Je ne pense pas qu'il ferait une grimace, car alors nous serions tous effrayés. Il apporte les choses en souriant. Et cette chère sœur a simplement cru que le Seigneur viendrait en juillet. Ndeko mwasi oyo akolomaka nyonso to na koseka andimaki penza ke nkolo akoya na mois de juillet. J'ai fait semblant
je reste en arrière. nasali semblant natikali na nsima. Je vais rester et les autres seront enlevés. Je ne peux pas le supporter. Ngai nazongi nsima mpo Détresse intérieure. nakoki kosepela na maloba wana te. Et qu'écrit Paul aux Galates. Mais celui qui vous égare portera sa condamnation. Paul na mokanda ya bagalatia oyo nyonso to akobongisa bino akozwa ekweseli na ye. Égare les croyants qui deviennent pour eux un obstacle et un piège. Donc Je vous le dis aujourd'hui. akomi lelo lokola obstacle mpo na bandimi na ngai. En ce jour, Nayebise bino ya solo pour chaque âme, ame nyonso to moto abebisi akofuta yango. son temps d'importance à la pure annonce de la parole de Dieu. Ye ame nyonso eza na motuya mpo na koyoka liloba na Nzambe ya bato te. Verset 29. De même, les prophètes ne doivent être que 2 ou 3 à s'exprimer et les autres à se faire une opinion. Apporter un jugement. C'est à eux de juger. Mais si quelqu'un scandalisait ou en Eza ndenge balobi basakoli bakozala mibale o misato bazala koloba bamosusu esengeli kosambisa. Mais soki moko aye mosusu bamemi oyo lokola libaku là où elle est la plus profonde. Matthieu 18:6, je pense parfois avec une grande douleur. Matthieu 18:6 Profonde nostalgie nazobanza yango na pasi munene à celui qui devra répondre de toutes les âmes assassinées, de toutes oyo les âmes empoisonnées. akozala victime ya mitema oyo tu babebisi. Vraiment mieux voulu, évalue, pardon, qu'il n'ait jamais vécu. Ezala kutu malamu kete ye azalaka ntango wana awa na mokili te. Cela aurait été mieux. Car Elingi ezala malamu nous l'avons lu. avec vous. totangi yango awa. Que servirait à un homme de gagner le monde entier? Eloko nini moto akozwa na kozwaka mokili mobimba na kozanga Yesu Kristo Dommage à leur âme. mawa na mitema na bango. Pour tenir notre langue en bride. Mais ne parler que leur Toko kobomba minoko na biso. Et sinon préférer parler du temps qu'il fait ou de tout ce qui nous intéresse. Souvent, il serait vraiment préférable que les croyants parlent de choses Soki tole kotala pona ngongo toza nango malamu bandimi balobelaka tina liloba na de Nzambe choses spirituelles makambo ya molimo et à dire doctrinalement ce que Dieu a vraiment koloba kolanisa doctrine des choses du monde. ndenge Nzambe alobeli biso. Ne se mettre à enseigner. C'est écrit dans Jacques 3, verset 1. Tout d'abord, il faut avoir été enseigné par Dieu. Liboso esengeli otangisama na Nzambe De Dieu. Malheur au monde à cause des scandales. mawa Matthieu 18, verset na 5. Il mokili faut bien que les séductions. pona tina scandale. Imaginez qu'elles doivent venir. Cela fait Esengelaki ke Et le Seigneur, scandale eya séduction eya 4, verset 24. S'il était possible, même les élus seraient séduits. atako ezalaki pete ponami balingaki kokweyisama kasi Et pasi n'ont-ils pas été offensés par le Seigneur? Ont-ils été choqués par son discours? bato batutamaki na nkolo batutamaki na limatei na ye te. Beaucoup se sont également offusqués du discours du Seigneur. Dans notre Mingi babetema bakuna Ils n'étaient pas prêts à se soumettre à na Dieu. koyoka nkolo na biso Yesu Kristo babelami te ke babongisa bomoi na bango na koyoka liloba na Nzambe. Dieu est au-dessus de sa parole. Nzambe azali likolo na liloba na ye. Moi et nous tous, nous devons nous soumettre à sa parole. Biso ngai nai biso banso esengeli tozala na se ya liloba na ye Soit accompli et à ce que nous y croyons. ete liloba na ye ekokisama na ndenge tozondimela yango Il n'y en a pas un seul qui puisse s'élever. moko te C'est de celui qui s'élève akoki kotelema. la Bible. Bobele molimo santu nde moto akotelema ye nde moto akozwa biso ya kokamba biso. Ça sera dans le temple. Oh, j'ai lu beaucoup de choses dans l'histoire des communautés religieuses. Natangi makambo ebele na bakommunauté religieuse Choses dans la Bible. Les traces de Satan sont les traces de l'Antichrist. banzela ya Choses satana on y croit. ezali banzela ya antikriste. Il voulait monter très haut. Alingaki kozala likolo L'extrême nord. asala bokonzi na ye likolo. Il voulait aussi un hommage. Il voulait aussi Alingaki mpe bapesaka ye lukumu. tout cela, toutes les traces de ce Lucifer. Nyonso wana ezali banzela ya Lucifer L'incarnation
bokoti devant les yeux. kuna na kati nyonso na liboso na Nzambe. Seul un aveugle ne peut pas le voir. Kasi kakala obela aveugle ne mutako kumona ngote. Spirituellement aveugle. Ici, le Seigneur dit, je ne porte pas de jugement, je dis seulement ces choses à cause d'une profonde douleur. Nazo kosambisa te. Nazo le makambo litina paso ya munene na motema. Verset 19. Après cela, les disciples s'approchèrent de Jésus. Bongo simanana 19. Ba pusani pembeni na Yesu. Matthieu 17, pardon. Matthieu 17. C'est déjà une bonne chose. Ils n'ont pas demandé quand le public était là. Ezali loko malamu batuni ke tango public ezali ko wana te. Bango balandi pembeni. Tout le peuple. Verset 19. Alors, après cela, les disciples s'approchèrent de Jésus lorsqu'ils étaient seuls avec lui. Aujourd'hui, nous sommes ici tous seuls avec le Seigneur. Aujourd'hui, il n'y a bazo pusani tango ye azalaki na bayekolo na ye kasi lelo pe tozali pe biso pembeni toza biso moko awa toza biso na ye awa faire ceci ou cela. Pourquoi n'avons-nous pas pona nini biso tosali yango te mutuna batunaki yango pe biso pe toza na yango lelo n'avons-nous pas pu aider? Au verset 20, il leur répondit, à cause de votre petite foi. alobi ete na tina na kondima na bino ya muke Si vous avez la foi, soki bozalaki na kondima de se lever et que vous commandiez à cette montagne, ete bopesi mitindo na nzete oyo elle s'éloignera. mbele tosi Et rien ne vous sera eloko moko ekotikala mpona bino impossible te. Dis d'un cœur sincère, Seigneur, toutes choses te sont possibles. Kolo nyonso eza kaka pete. Aussi écrit immédiatement dans Moïse, dans Genèse, quelque part au commencement, sans doute dans l'histoire d'Abraham, oui, au chapitre 18, verset 14, rien n'est impossible à Dieu. Na mukanda na Abraham, ekomami na Genèse, eloko moko eza pasi te liboso na Nzambe. Depuis quelques années déjà. Et que Dieu est capable de tout faire, nous le savons aussi. Que Dieu ressuscite. Toyebi malamu ete Nzambe aza na makoki ya kosala manso. Aosekose bakufi. Comment tu peux dire l'Écriture? La question n'est plus de savoir si Dieu est capable de tout faire. Likambo eza teke ya koyeba soki Nzambe aza na makoki ya kosala manso. Il n'y a pas de question. Maintenant, c'est à nous de jouer. Ezali biso kosala. En nous. Dieu en Christ. Nzambe kati na biso. Nzambe kati na Kristo. Alobi misalo nga naza kosala. Misalo nga naza kosala ezali ngai te moto na kosala ezali tata oyo afandi kati na ngai. Alors, ce n'est pas que toi et moi ici, nous mettions les coudes un peu plus. Ezali te ke yo na ngai awa. Nde tomiyoki toza makasi, nde tokoki kosala bongo. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Soki ye te tokoki kosala eloko te. Nous, par la foi, ça c'est un fait. Bobele na kondima. Vivante en Dieu. Po kondima na bomoi. Na Nzambe na bomoi. Parole et l'appliquer comme elle est écrite. Liloba ezali bongo ndenge ekomami. Ils chasseront les démons. Bakobengana milio mabe. Bakobikisa bato na bokono. Bilembo ya esengele bila bango. Bondi melangai. Oh nyonso Nzambe alobi esengele salama. Que cela manque. Et si cela manque, ça veut dire que c'est pas encore restauré, rétabli. Donc soki yango ezangi, elingi koloba ete ezongisami nanu te, eza restauré te, eza établi te. Dans ce livre de Dieu. Na mukando ya Nzambe. Et il est si bien dit ici au verset 26. Elobami malamu a molonga tukomi bale na mutoba. Soki bozalaki na kondima. Lokola mwa mbumbo ya Kreneve, ese mbele. Le Seigneur a voulu dire absolument tout est possible. Nyo mbele nyonso ezali pete. Ndenge nkolo na biso alobi. Nyonso eza pete oyo bokosenga ekosalama. Ici, là-bas, ceux qui ont pu indiquer, déplace-toi d'ici à là-bas, et cela devrait arriver tel que vous l'avez ordonné. Oyo bakoloba mipese mitindo lunga okende kuna wana esengele pese melabino. A-t-il voulu faire croire à quelque chose de léger? Non, il a voulu dire clairement aux disciples, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Alobi polele na bayekoli na yete misala nga na kosala bino pe bokosala yango. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Nakozala na bino tikana na suka mokili.
la tâche et le défi divin. Nous ne pouvons pas tout de même pas nous contenter de regarder. Biso tokoki kosepelaka tomona te esengeli mpe mayo nzambe alobi na biso tomona yango kosalama koreleve défi. Il est dit ici dans Matthieu 17 verset 20 et rien. Na Matthieu 17. Et rien ne vous sera impossible. Rien. Elobami bo eloko moko te kozala impossible mpona bino. Nous aussi rien ne sera impossible. Eloko moko te kozala impossible. Comme je l'ai dit, il était ici réticent et a simplement dit oh espèce de gens incrédules. Azalaki awa alobaki elolenge ya bato nino bazangi kondima. Combien de temps vais-je vous supporter? Boni na kozala na bino. C'est ce que le Seigneur a dit. Oyo nkolo alobaki na biso. Na baoyo bazokozinga ye. Combien de temps vais-je vous supporter? Ngonga boni na kozala na bino. Puis, combien de temps le Seigneur est-il patient avec nous? Je vous le dis. Boni kolo akozala patient na biso. La patience aurait certainement déjà été épuisée. Patience elingaki déjà ici esili. Avec toute la population sur terre. Na ebela bato na mokili. Nous n'aurions peut-être jamais eu, mais Dieu dans sa grande grâce. Kasi mbele tokokaki te. Mais kasi na nzambe na ngolone munene na bonzambe na ye. La patience avec nous. Azali na kubutema mulai na biso. Il veut déjà nous le dire et nous l'a déjà dit. Alingi kuyebisa biso pe asili kuyebisa biso. Vous supportez. Tingonga nini na kozala na bino. Et de pervers. Na mukilo yo ya bato yo baza malamu te. Tous inclus. Biso banso na kati. Nous sommes croyants et nous ne croyons pas. Toza bandimi me tozo bandimi te. N'est-ce pas? Bongo ite. Croyants incrédules. Mundimi kasi moteme 15. Est-ce différent? Nous devons pouvoir poser une fois de plus la main droite sur le côté gauche. Et que c'est tocha loboko ya mobali na loboko na côté na ngambo ya motema. Que le Seigneur pourrait ce soir écrire au plus profond de notre âme et nous dire tout simplement, même si c'est en silence par l'esprit, toute parole, chaque parole que ma bouche a prononcée et que votre cœur a reçu. Oyo monoko na motema na bino yambi na kondima. Dieu pense ce qu'il dit. Nzambe kanisaka oyo azoloba. Ce qu'il pense. Et la parole de Dieu est toujours valable. Liloba na Nzambe ezaka lelo na mutuya. Il vous dit la même chose. Ezolo biso liloba moko wana. Frère Branham a-t-il dit? Donc Branham alobaki. Ces accompagnements bibliques ne nous suivent pas. Alors nous ne sommes pas du tout des croyants. Soki oyo balobi na Biblia ezobi la biso te bongo toza bandimite lobande ko Branham. Mais elles doivent d'une part nous abattre et d'autre part nous relever. Il en va toujours ainsi avec la parole de Dieu. Nous reconnaissons liloba na Nzambe elmo bo ko tuta biso pe ko telmise biso toyebi botawa na biso. Notre manque, et non seulement il le peut mais il le fera. Kasi kozanga na biso elingi koloba te ka kosala te ya kosala. C'est possible chez nous. Nyonso eza pete mpo na biso. Amen. Nyonso eza pete. Na oyo nyonso eza kondima. Marc 9 verset 23. Conduire dans la prière, dans une prière pleine de foi. Kokamba biso na kolomba etondisami na kondima. De l'église. Autorité divine. Bokonzi na Nzambe. À ce qui se trouve dans le royaume de Dieu. Na oyo ezali kati na bokonzi na Nzambe. Et toutes les promesses que le Seigneur nous a faites bilaka nyonso oyo kolo apesi biso eza na kati na bokonzi na Nzambe. Telle est notre prière à tous. Oyo nde asala biso ngolu. Oyo nde kolomba na biso banso. Je m'associe encore une fois Kolo Nzambe na sangisami na malombo ya bandeko. Et nous le faisons tous. Tozo salango biso banso. Nous le faisons tous. Fidèle Seigneur, Sembo Nkolo. Nous avons plus transgressé et violé
le commandement de l'amour de Dieu que les 10 commandements. tobebisi mobeko na nzambe mibeko zomi na Je nzambe vous donne un commandement nouveau. kasi olobi ke napesi bino motindo Qu'avons-nous fait? tosali nini Nous avons passé outre. toleki Comme si tu ne nous avais pas parlé du tout. toleki lokola olobela biso te Ignorer ta parole et To- ton commandement. toboyi totosi te Nous avons cru avec la tête. motindo na yo tondimi na mutu kasi na mitema te Nous ne sommes pas capables de faire ce que tu as coordonné. tozali na makoki ya kosala te oyo osengi biso ete tosala Une révélation divine dans nos cœurs. pesa biso ebofungwami Clé de l'autorité ya divine bule du royaume de na Dieu. kati na mitema na biso bongo opesi biso fongola Seigneur, mets ya fin à bokonzi na yo kati na mitema na biso notre vie, à notre duplicité, à nos doubles vies, donc à notre bomoi na biso ya mabe ya bilonge mibale longola yango nkolo na biso amen fin à tout cela tia longola yango avec horreur, afin que na bobangi quelque chose de nouveau puisse commencer po te eloko na sika ebanda kati na biso amen à te fréquenter, à nous comporter dans la relation avec toi et nous. kamba biso Et nos relations avec toi seront na kozalaka na bomoko na yo ce que nous te faisons, nous le faisons à notre frère. Et ce que nous faisons à notre frère, nous te l'avons fait. oyo tosali na bandeko na biso nde tosali mpe na yo tambwise biso bongo Combien? Dieu fidèle dans les cieux, combien de fois sommes-nous devenus Zambe sembo illus, na lola nous jeter à la mer mbele obwaki biso ndenge tosi tokomi liboso na yo nkolo moulin, pour que nous ne mpo tokende ti na se na mai kuna mpo te tokona kobima te C'est pourquoi tu voulais qu'on accroche la main au cou. yango nde olingaki ete bakanga biso libanga babwaka biso na se ya- De ton nom, aie pitié kasi de na nous. nkombo na yo Oh Seigneur, yokele biso mawa mon Dieu, amen donne-nous la véracité, pesa biso bokasi fidélité bosembo envers toi epai na yo et les uns envers les autres. mpe na baninga mpe na bamosusu Devons-nous te dire, fidèle Dieu dans le ciel, toyebisa yo porte encore un peu, Seigneur. sembo na lola Le plus gros est certainement passé. yokela biso nanu mawa J'espère que nous ne te ferons pas encore autant de peine. nabanzi ete tokosalela mpasi lisusu te Aie pitié de moi. yokela ngai mawa Pitié de nous tous. eyokela biso mawa banso Mets en nous cette foi. tia biso kati kondima na liloba na yo amen Et en l'écriture, oh mon Dieu. mpe na kati na makomi na yo Donne-nous en plus la conduite et l'inspiration de ton Saint-Esprit. pesa biso koleka bokambami ya molimo mosantu na yo akamba biso Nous te disons merci. tozongisi lo matondo Soirée que mpo na tu as poko na lelo planifiée pour cette journée. oyo obokaniseli biso Tu kolo as certainement déjà donné les instructions pour Oh. le week-end. osi opesi mitindo mpo na weekend Tout ton peuple boite et trébuche et tombe les uns sur les autres. bakweyaka Par-dessus kasi yo tous nde les obstacles. Mon Dieu, nous sommes un peuple pitoyable. tozali bato na mawa Fais-nous grâce. sala biso ngolu Toute racine d'amertume, mpo misisa ya bololo kati na mitema na biso elongwa plainte contre un frère, sont ôtées de notre cœur. oyo kotelemela bandeko elongwa na mitema na biso 9. Ne gémissez pas, ne vous plaignez pas les uns contre les autres. tomilelelela te nkolo L'avènement du Seigneur est tozela boboleke ekoya na yo ebelemi proche. Et nous avons l'impression d'être ce que nous sommes. tozali komona ete toza oyo tozali Sans rien d'autre. Mais dans cette poussière et dans cette cendre, tu as semé une semence divine. kasi na baputulu oyo oloni mumboto ya bule C'est de la cendre. ah Nous apprécions ce qui est divin. tomoni ete oyo ya bule nde ya yo Sois ton merveilleux et glorieux nom. ezala nkombo na yo ya kitoko Raisonnable, Seigneur, qui tiennent leur langue en bride. tokanga biloko na biso Fidèles dans les cieux, dans les ezala bongo porteuses de vie. to bazala bamemi na bomoi amen Nous nous sentons à la fois abattus, ntango mosusu tomimoni tokweyisami croyons
tozangi lisungi que tu arriveras à tes fins. kasi toyebi te okokoma ntina suka na makanisi na yo. Adoration et gloire à ton merveilleux Kembo Saint pe nom. lukumu na kombono ya kitoko. Amen. Amen.